namo kurera namo. Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na biso ba ebolinga kama mama Hélène Nitu na pesi no ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi malukai moyo. J'espère que bolamu ki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili kola musabiso na makasi kimia ezali kaka ndenge na lobaka ete kolala kola mukezali habitude te. Ko passer journée za habitude te ko bima kozonga ndako ya momesano te na yango soki nzamba pesio pe ma ba mo nzamba la muso na makasi nzamba pesio kimia ko yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que vie oyo eza ya biso te vie eza ya batu ya nzambe. Lelo tozali bongo le 30 juin 2025 pona biso na mboka Congo. Lelo ezali mukolo ya lipanda, mukolo tozwaka lipanda, mukolo ya indépendance na biso. Awa na France tozana canicule. Moi eza makasi ya kosakana te kutu na journée ya lelo l'état lobi que bana bakende classe te. Donc lundi mardi mercredi bana na France ba otanga te parce que moi eleki makasi sko tozaka boy biso bato meno na moyo, donc tozo souffrir makasi ya kosakana te. Merci na bino surtout ba obolinga mama Hélène Nitu bino ba obo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino mama Hélène Nitu. Merci beaucoup. Merci parce que tant on a tout na cabine on a posé bino moi motuna na biki ebo ebisanga boye na mona toujours boye la nga biano et ça la nga bien, ça la nga vraiment bien makasi wana na yeba kete ba ebangai ba o balinga nga ba o basepela kana ngai. En tout cas bazala kana penza prêt pona kotala makamo na sala ka bazom sape beyano na pesi penza. Merci na mona nga moko ya mwasi mwana nga moko ya mwasi aza bongo na mboka ya États-Unis. Mwana nga na mwasi ya ebisinga mama Hélène. Mama asepelaka no makasi na makambo oyo salaka. Mama moi makasi boye nazomoloka na mwa ventilo ka boye mama wana nyoso ka moi nga bi moi na meno mama meno biso bato ba meno to aka boye mwana nga etika ato sali régime kokunda te po meno ezo ka be mu mingi na lobaka ete soza mutakanda kotala ngate po sepeno na ngate meno kesengo parce que moi mikolo mais mon habité mama na oti no mama ya komina mama komongo za ndeni ngabi komono mona ga yango wana. Alors moi na nga merci nzambe bolingo nzamba mo apambola yo pona moi makasi okanisi mama sengite mais yo moko alobika biti na pesa mama nanga mayasa nini amela moyele ki makasi nzambe apambola mingi na bakaite soko za mutakanda kotala ngate poko sepela no nanga ite sobi koza fanatique révolté kotala ngate poko sepela no nanga ite sobi koza motema likundu motema ngai motema bololo kotala ngai ite parce que oko sepela na yo nanga ite sobi koza mutakanda kotala te po sepela no nanga te wa muta motema likundu kotala ngai ite. Et surtout soza fanatique révolté oyebi ki na banda ko linga mama Hélène na banda ko sepela ye sko na linga ki esute na sepela kane lisusu te bato ndinga ya bongo ne ona benga ba fanatique révolté. Alors so iboza na kati ya bato bongo kotala ngai ite. Lelo boka nga ba fenêtre nyonso ngala la moka ki nanga na tongo na irenda kunanga na pangusi ndako na zo ba fenêtre na kangi ba rideau na sali na kangi po lelo ezandel kamuna moyo moi lelo za osaka na ngote soki zamba no liboso okoti na chaîne okuta ninga na zo bino mama Hélène Nitu la reine mère. Appelez-moi qui meki en kakalko na bobakisa mani to beto tali na boka tama lokwa mama Denise nyakio tali tama lokwa mama Denise toi t'as ça. On a basoza mutakanda kotala te kotala te poko sepa no nangaite moye bandeko moyi. Merci na mwana nga moko ndeko nga moko mwasi bongo na baka ato za na 60 ans ato na 65 ans ato na 70 ans ato za na 80 ans nga na ka deuxième maman ato za âge moko na za ka deuxième maman. Merci parce que yana ndeko na moi sepsenga maman Hélène soko monika bouffer ye po ondo na sabino bo na moi na bouffer zo sangana na biso bino moyen te na biso na makolo ezo toka maboko ezo toka nzoto ezo toka
bande kwa bouffer nakosi ayebisinga mama ntisomweka bouffer ye mama liaka inyama mama sozolia inyama mama mtu otalanga so yo poza na kati ya meno omoni bouffer zoya konyoka mateli ya inyama ngana komi fidèle na inyama parce que ka bande ko batala nga moko abinga nga mama elia loko ba bouffer zo tungisa yo bongo sala nini lia inyama soko zo lia inyama okomona ba bouffer bando sa nini ekobanda okende banda yebisa kinga yezalaki ya vendredi ti lelo na bandi kolia pe depuis vendredi yebisa kinga nazolia inyama yo peso monka bouffer ye ezo ya kaka mesana na inyama tika kolia fufu soko continue kolia fufu bouffer bando ya kaka lia ka ba inyama osunga yo nazo toka muto kezo kitabo comprendre moi makasi bouffer pezo ya donc choix ezate lelo toko solo la boy boyebi tozaka na kati émission na biso pour le mariage wabino mama ili ani tosaka ba émission na sur le mariage ezalaka dans un concept préparons-nous pour le mariage émission oyo ezalaka pona ko aider bato na bakoti na kati ya ndako ya mabala te ezalaka pona kosunga pe ba oyo baza déjà na kati ya ndako mabala esungaka pe ba oyo basi babimi na ndako mabala parce que na kati ya Bible tozomona la gloire de la deuxième maison ezalaka la gloire de la troisième maison la gloire de la deuxième maison na kati ya Bible ezalaka divorce pe na kati ya Bible pe ezali parce que Bible on mozo baki so batuni bale bayokani te basala nini bakabwana soki mwasi na mbali baboyani Bible pe zo recommander ke mwasi na mbali soki baboyani mobali faut ça la lettre ya divorce apesa na mwasi na ye wana no soza Bible mais to vandi tozo sola awa boyebi ke tango na yaka ko sola na bino naza ko episa bino ke ndako libala soki bato boza ba marié ndako libala ebunga kaka mwasi na mobali bozala ka bato mibale na ndako libala so babandi ko bota bana bofunde oya bino famille nde Bible le bina biso te l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair alors le solo les deux aboye ezana ndeko na biso moko ya mobali ndeko na biso ya mobali avanda kabongo na mboka ya Canada ndeko na biso na mobali aza marié aza na mwasi na kati ya ndako nde bazovanda na mwasi na kati ya ndako mwasi abandi ko bota boyebi ke kofuta nourrice ezalaka pepe tete mutu muso mona poba na neba ke na nourrice so aza na mama mama na ngaya ko vanda sa nini abokola bakoko mama sunga bakoko na ye mama azala na bakoko abokolelanga bana parce que ba nourrice lelo boyebi okopesa otiki mona pa nourrice okomona baza pe na makamu na bango kilikili ya makamu pesa kamo ebele bouffer ya mwana ngana bakili ko ba bouffer mama bouffer wana tikana tindolo mwana nga merci atana no zuite ke na kendeki Western Union nanu na kete mo eza makasi ko kendo retire mbongo na ngai te na okendo kozwango mo eza makasi nga mama no na bimina no te lelo toza lundi so nzamba sungi mercredi so nzamba sungi na ozali banda ko na ozali banda na ko profiter na kendo Western Union na kendo ko retire mbongo na mama ko kende te parce que Western Union ezalaka soki moto a retire mbongo esali sini ke moto a retire so pe moto a retire na note okomona ke mbongo na bazwi te ko ya ko loba te mama banda na tindela ki okendo kozwa te ko kendo récupérer mbongo na ngate pardon mbongo na kendo zango lelo to lundi so nzamba sungi mercredi na obima na retire mbongo na nga mercredi so pe na retire ngo au moins à solo sin ki mama sanini a retiré mon nga mai ba sadilanga kubadilanga kubamelelanga maza makiozi so za mutakanda kotala ngate po sepela na yo nga ite mama itinda na mbona samba inyam bufezo tumisa makasi tinda monga inyam mona montikil tinda na monga inyam bufele ki tinda monga inyam ndeko na biso oya mwasi atali kena na bana olina tia bana bato musu baboko elanga bana lokwa mama aza na bomoy a profiter na bakoko na ye na bengisa mama na nga aya to banda kovanda na ye po mama banda koboko elanga ye bana ndeko oya bengisi mama ya mwana mwasi aza marié abengisi mama na ye ko uta Afrique o mama uta ki ezali Afrique na biso ya bandeko na biso ya Congo Brazza lelo lisolo euti Brazzaville euti na bandeko na biso ya Brazzaville tango to yako ebisa bino makambo mususu omona mutane na commentaire ko finga musuba masolo na bino lokuta siko loko na osepela mikolo ezaki
okomona penza moto ayena lisola tiena elongi na yeke ngai oyo na ye koloba ba o bakoka koya koloba te bango nde o babengaka ke mama bino bato bolobaka boloba botiaka tembe mingi te makambo akotia tembe ezalaka me akotia tembe pe te ezalaka neti o moya botiango tembe eza te parce que eya na preuve nango ezali awa ndeko mwasi abengisi mama ya kobokola bana kasi koya mama yaki na kati ya ndako mpo mama ya kobokola bana botala yango oyo ndeko mwasi alobi bopartage yango bopartage afanda tiela bino maloba ya ndeko mwasi boyoka ye ndenge aza koloba elongi bomoni mpe na mopanzi ya ndeko mobali kombo na ye Pavel Obambe wana bandeko nanga Braza boyebi ki kombo na Pavel Obambe eza kombo ya Braza voilà Pavel Obambe yende bozomona na photo oyo siko poto kota na detail boyeba eloko nini oyo asali epa ya mama Bokilo lokwanga mama Eliane tasala musana nga service traité la Providence nazo ketchana publicité la Providence mo yango esebimi soza posa ko balisa mwana wana posa wasala feti mwa munene kitoko ya kafu ko hésiter te benga mama Eliane ni tout numéro nga téléphone na bi téléphone bo comprendre biso ba luba tozanga kamaka ngai na lobi téléphone muluba te bo comprendre nga ya foti na nga te kolo muluba yaya oleba numéro na nga téléphone bi numéro na nga téléphone Monique Tumba, uji muteleja. Vous comprenez, vous comprendre. Donc, on a pu ça servir traiter la Providence. Après, tu as kozonga total et l'eau koni ndeko a mobali asali et pas ya mama Bokilo na e. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, bouti bon côté la service traiteur La Providence. Ah, papa na biso to solande boso zamba no liboso na kosenga na s'abonner à wana Eliane Nitou TV. Après avoir ko s'abonner, activer cloche de notification pour que orataka ba émission ti. Ah, to zana ba émission vraiment éducative, to zana ba émission kitoko. Et to zana ba émission éducative, émission na biso penza ezalaka bien, surtout so za mutamaele, on a bonne compréhension, on comprendre penza ba émission oyo elekanaka ah wana Eliane Nitou TV. Sikoyo avant na kota na détail, toko yoka ngai na bino, ndeko mwasi, aye ko dénoncer ndeko mobali oyo Pavel Obambe, baye ko dénoncer ye, na likambo somo, oyo ya sali mama Bokilo, Tolanda. Mes frères et sœurs, il y a trop d'histoires qui se passent. Alors là, je vais vous parler de ce monsieur-là. Celui que vous voyez là, c'est un Congolais de Brazzaville. Monsieur Pavel Obambe,
c'est un gars du Nord qui a tué sa belle-mère aux États-Unis, à Washington, dans le comté de Frédéric. Il a tué sa belle-mère. Vous savez comment ça se passe? On a des enfants, on ne peut pas s'en sortir, on fait venir la maman des États-Unis. Sa femme fait venir sa maman des États-Unis. Et donc la maman arrive, elle s'occupe de ses petits-enfants. Et le jour où ça capote, c'est le jour où M. Pavel, que vous avez vu là, il s'est battu avec sa femme. Il s'est disputé avec sa femme, il s'est battu avec sa femme, et la maman les a séparés. La maman a séparé le couple. Et le fait que la maman avait séparé le couple, c'est là où elle a cherché les problèmes. Alors Pavel, ce jour où il s'est disputé avec sa femme, il était parti. Il est sorti de la maison. Et il revient pour étouffer la maman. Il a étouffé la maman jusqu'à mort s'en suive. Donc là, Pavel, il est en prison. Donc si vous connaissez ce garçon-là, regardez sa photo. Il est du Nord, Pavel Obombe. Si vous le connaissez au pays, si vous le connaissez en Afrique, Monsieur Pavel est en prison en ce moment. Et la prison des États-Unis, ça ne blague pas, hein? La prison des États-Unis, ça ne blague pas. Il a tué sa belle-mère. Il l'a étouffée. Et figurez-vous, c'est un ami qui m'apprend ça. Et le jour où il a tué sa belle-mère, il a fini d'étouffer sa belle-mère, il est allé voir ses amis, il a continué à boire, discuter, comme si de rien n'était. Vous voyez jusqu'à quel point l'être humain est plus que Satan. Donc il est allé voir ses amis, comme si de rien n'était, au moment où il a fini de tuer, hein, il a fini d'étouffer sa belle-mère. Il est allé avec ses amis, il est allé boire avec ses amis, il a causé, discuté. Et le jour, pendant ce temps, la police est à sa recherche. Et quand on l'arrête, les amis étaient choqués. Mais comment ça se fait? Tu finis de tuer quelqu'un, tu viens boire la bière. Tu finis de tuer quelqu'un, tu viens pour t'en parler. Donc, pour ceux qui le connaissent là, Pavel là, je vous mets la photo. Pavel Obombe. Je répète encore, Pavel Obombe. Maintenant, on va vous exposer. On va vous exposer sur la toile. Tous les assassins là, je suis là. Je vais vous exposer. Je vais ouvrir mes yeux pour vous parler. Je vais vous exposer là. Donc, Pavel Obombe est en prison. Il a tué sa belle-mère. Donc, ceux qui sont à Brazzaville, Pointe-Noire, là, au Congo, Pavel Obombe, à 35 ans seulement, il va rentrer en prison pour meurtre. Lui, là, il ne va plus ressortir Il ne va plus ressortir. Et vraiment, je vais prier Dieu pour qu'il reste dedans jusqu'à la fin de sa vie. Je vous laisse. La photo est là. Pavel Obombe. Pavel Obombe. Il a tué sa belle-sœur par étouffement. Il l'a étouffée. Est-ce que la belle-sœur avait un problème? Est-ce que la belle-mère avait un problème avec toi? Ou c'était ta femme qui avait un problème avec toi? Donc aujourd'hui là, une dispute fait que vous puissiez tuer les gens. Une dispute fait que vous puissiez tuer les gens. Donc aujourd'hui, on tue quelqu'un parce que tu te disputes avec la personne, tu n'es pas d'accord avec la personne, ou bien tu ne supportes pas la personne, tu vas tuer. Donc maintenant, on tue comme ça. Vous les Congolais là, on va vous exposer ici là. Regardez-moi celui-là. Regardez-les bien. À 35 ans, tu vas tuer ta belle-mère. Hein? Mon Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà bandeko. Nakanisi bolandi boyoki. Boyoki ndeko nenga lobi. Na banda ko seka bato bandolo ba bouffer. Na bouffer de chaleur na zo seka. Ba funga la fenêtre comme bouffer na o seka lelo. Ibanga lezinde ke chako ko seka te, ezwinga lelo. Na banda o seka bango. Na o seka ba mamete na nga bata papa ide dia wakana. Na o seka ba mami chérie. Na zo seka maman de la femme sage. Na zo seka bango. Na zo seka bango. Ka ba benika ngabi hey. Nga kote lelo.
bileki nga bikokiti bikoki yana seka mamete yana seka mami chérie ya yana seka mama de ekomelinga pe lelo yango na vi koseka mutu te po oyebi lobi te na domaine nyonso koseka mutu te po oyebi lobi ya mutu wana te. Alors tokoti sikoyo na kati ya développement ya lisolo na biso oyo ndeko mwasi alobi ke ndeko mobali oyo na kombo ya Pavel Obambe baza bongo bandeko na biso ya Braza. Mwasi abengisi mama na ye aya kosunga ye na kobokolela ye bana. Jeune garçon ya 35 ans s'il vous plaît. Papa mobimba te ke oya papa mobimba. Papa oya aza papa oui, mais qui papa ba âge za ya ba âge keseni. Ba âge za muto 35 ans, le quoi muto 40 te, âge 40 za quoi 50 te, et ainsi de suite. Mais aza papa. Mama bokila uti Brazzaville ye. Po aya ko bokola ba koko na ye. Yo papa kendaka musala, mama zo ke musala, mama bokila tika ndako abokolela bino bana, askola bana, akenda tika bana na école, a récupérer bana, so bo uti pe musala, bokuti pe mama bokilo alambi, bovandi bolie. Alléger mwana na ye na musala. Aye ko sunga mwana na ye po bokola ba koko. Mabeto malamu. Mais botala liwande nga ye kokuta mama. Mama utaki Brazzaville mobimba ya kotambola. Mama yaki mobimba ya kotambola. Nake pa mwana nga bingisinga na kendo kobokola ba koko na ngai. Me botala mama. Ayaki mobimba na États-Unis. Mazozonga sukoyo na cercueil na Braza. Est-ce que eza malamu? Est-ce que eza malamu? Bandeko. Bandeko. Est-ce que eza bien? Mama ye mobimba auti Afrique. Na kiboko la bakoko nanga. Mama suko azuzunga na cercueil na Brazzaville. Bomoni na yaka toujours ko pesa bino ba conseil awa ke ndako libala ebonga kana ba famille te. Mwasi na mobali soki babalani ebonga kate ke ndeko ya mobali aya ko vanda. Ebonga kapete ke ndeko ya mwasi aya ko vanda pona ko éviter ba problème. Pona ko boya ba problème. Pourquoi? Parce que soki ndeko ya mobali azo vanda epa ya ndeko na ye ya mobali, soki mobali azana mo problème na mwasi na ye, par exemple ndeko ya mobali alingi kolia mwasi abina kosala semu tout à l'heure. Soki ndeko ya mobali azawana oto bengi semeki akoka motema passe. Pourquoi ya nanga zo senga semul mwasi abina kosala tout à l'heure et kosala bien te akosepela nango te. Soki pe ndeko ya mwasi azali eke mwasi abisi mobali nana posa na kesa bakuske ndo tikanga. Soki pe mobali alobi kendo za metro na yo ndeko ya mwasi pa kosilika ba semeki penza za na voiture yaya sengi ye akendo tika sala ba course masali nini aboki ndo tika yaya yepe akonyongama na kati ya motema. Bosomela nga ba inyambo tinda nga ba maya komela basadilanga kubadilanga bamelanga maza makiozi bongo te bamelanga maza makiozi Le baba tati kitoko. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour, vraiment. En tout cas aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Soki mama za na kati ya ndako mama bokilo oya boti mobali topesa ba exemple mama boti mobali soki moi discussion za mwasi na mobali to mwasi ameko répondre mobali ne moi mabe mama ko silika a respectera moi na ngai te akobana même ko benga bato a respectera moi na ngai te. Soki pesa mama ya mwasi mobali a répondre mabera yango mwana nga na botela nde ye pa kosala ni ako déclarer mwana ngai na botela nde mwana nga
et moi nanga boy makambo ezebele ba vie oyo tozaki nango na Afrique eza vraiment différent na ba vie oyo toza nango na poto na Afrique kuna tozaka na ba valeur ebele pe na ba respect oyo topesaka na bato baza ba ene na biso pourtant tokolaka na Afrique yaya ya camarade na yo et pas na biso totalana na baya Noé ya Gaspé ya Jean-Pierre Fidé Hélène pe à son âme o biso totalana ndako mais ya Gaspé so abenga Eli yaka na respect nyonso na kokende wi yaya maza ya nanga ya makilate ya nanga ya quartier aza ya camarade nanga metango benginga Eli wi ya Gaspé ya na noir yo na mona ki mama otindi yo mais na mona osa mutu makasi te ya limbisa tokola bongo tokola ndengwana tokola na ba respect surtout ba biso ba ya Jojo nyoka ba yebi ezaka Eli wi ya Jojo tokola bongo na Kinshasa ta mutu wana différence ka 1 année 2 ans obenge yaya ba conception na ba valeur mais les deux asos ndenge monte les deux comme différent différence comme makasi et les deux surtout mutu ta mukolo na ta 3 ans okobenge yaya te obso to génération moko kobenga nga yaya te poso kozo benge yaya azomo lokola onunisi wana zaka kato chaka neti entre parenthèses tozo ngoma na katia liso na biso po esate e okimisanga makanisi tozo ngana likambo ya soki travel soki ovel bombambe soki na nyango comment ne suna pavel obambe tozo ngana likambo pavel obambe oyo na katia ndako ndenga na lobaka toujours au moins bato bayo choko mate bino boni batakatsa ndako te poani bandako bino bo linga te bato bafana bandeko na bango non ezate ko linga te bato bafana bandeko na bango ezate ko linga te ko babukle ba te eza pona ko éviter makambo eleka na kati ya ndako bato libanda baye bakayango te voilà pourquoi kovandi sa famille ya mobali na ndako eza mabe kovandi sa pe famille ya mwasi na ndako eza mabe pourquoi parce que makambo na bino ekobanda kobima libanda mikolo baloba ke ndako olala te place etangaka oyebi te mais soko mikolala ndako wana obanda koyeba epai wapi etangaka obanda ba cuisine na bango place wana etangaka mai toilette na bango place wana etangaka mai mais soko oza mopaya oyo olali okei mo oyeba makambo wana eza Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Soki oza mopaya oyaka kaka oye
ovandi okei moyen oyeba ndako ya bato ke place na poussière ezalaka ezate a place na pango saki bi okoyeba te po oza mopaya oyo ovandi osimizela okei do ba vie auto viveki na Afrique na ba oya poto eza vraiment différent ya ndenge moko te tokosanaka liboma te eza ndenge moko te. Est-ce que tango tozalaka na Afrique tango tozalaka na Afrique na biso kuna tosi tomona ke ndeko moko mwasi aza na libala nani asa mona na Afrique kuna o esika ya ya bala bokilo abeti bokilo na ye tomona ngo na Afrique te akoki ko yima libanda makoko tombo ya loboko teke abeta mama ya mwasi na ye jamais akoki ko yima makoko tombo ya loboko te abeta mama ya mobali na ye te osala ngo te po bakolisa biso na ba valeur. Metango tokomi siko na mboka oya poto makambo ebele eye ko changer tokomi kotika ba comportement na biso tokomi kotika ba valeur ba para ba inclika biso même ba amour ba kolisa biso nango totiki yango tokomi ka awe za poto ti awe ya poto to na poto to mo lokwa tokomi na paradis nzoka nde poto za paradis te paradis ezali bien que ba de konomisa ba témoin de Jéhovah ba epsaka biso ke paradis ezalaka te paradis ezaka nde tovivre boye oui toboyi te mais toyokaka mpe ke paradis mosusu mpe ezalaka napesi bandeko nanga nyonso batémoin de Jéhovah mbote ebele. Ndeko mwasi aboyi bana na yeba kende pa ya nourrice habité na bengisa mama na nga ya ko bokolela nga bana metala eloko nini oyo etini mobali oyo aboma mama ya mwasi na ye eloko moko ya mokie ndenge zalaka na kati ndako mwasi na mobali bazo bunda na bango bituma ndenge za mwasi na mobali baza ko bunda na bituma na bango mama telemi mama moke bana bazo bunda mwana na nga zo bunda na mobali na ye mama kokolinga komona bitumba bongo te nakabola bango mama koti na katikati akaboli bana papa botika kobunda mwana botika kobunda bozo bunda pona nini bana ngai botika kobunda bitumbe kata ni bitumbe sili me mwana mobali oyo obambe soki libambe obambe oyo motema ne simbi te na kati déjà na wana ka motema mabe akomona ke mwasi abengisa mama na ye na kati ya ndako ya sepela nango te nanu mwasi ndenge abengisa mama na ye na ndako kanda wana azaka nango wana azaka nango nanu emati ye mama kaboli bango bitumba esili mama kei na ye kolala pongi tango mama ke kolala pongi mwana mobali oyo akamati oreiller ake a étouffé mama botala mama a fini mama ti abomi mama ya mwasi na ye abomi mama ya mwasi kanda eza satana kanda ezalaka satanique munyoso asaka likamu na sa kanda yebake molimo mabe yake koti mutu molimo mabe so koti mutu asala solo kwa malamu te batu nyonso bomona basala ka mabe basaka bakizaka molimo mabe mutu koti ye po asala mabe molimo mabe tinda aka mutu na mabe abomi mama toza na poto ti na poto so mutu akufi o batu bazaka akufi na poison na poto ata batuta ki na 12h okufi na 17h baye ko informer mino lobi na 20h bako episa bino ke te batuta ki lundi na 14h mundele ana bundoki akoyeba makambo tala mundele da sale biso ka telefone oya aza na mboko me boso ana bino bozo mona na akomisa mokili mokie abeta ki mama te kabeta mama baku abeta ki ete abeta ki mama te abomi mama na oreiller étouffé mama
Afini maman, fiti maman kati motema maman koufi. Autopsie la kese ke a étouffé ki maman na oreille. Ti maman koufi. Bandeko. Bon moni pourquoi tolobaka que kokende kovana na ndako ya bana eza malamu mingi te. Soko ozovana na ndako ya bana ya liboso manquement de respect. Ozovana na ndako ya mwana wa mwasi ceux qui mobile aza mal poli a manqué au respect. Tôt ou tard a manqué au respect. Pourquoi manqué au respect? Bola la randa ko moko so koti toilette et puis que maman bokila koti na toilette. Soko la muki ozana mwa masebe aw amoni mama bokilo ninga la muka kazana mama sebe. Wana mwa bipoti na misu et puis mama bokilo tonga la muka zaka na bipoti na misu. Soko ozovana na bana ndako moko. Oskolaka ba 10h 11h. Bokilo asebi ke mama bokilo nga solaka na 10h na 11h. Ce qui fait que okomi léger. Respect penza bokilo bande ko pesa yo e koza lisusu te po bola la kanda komoko bola mukakanda komoko ba respect bande ko pesa tongo zaki mosika ba respect wana ezaka lisusu te. Yangwana bomoni baluba balingaka te mama akende kovana na ndaku ya mwana na ya mwasi balinga keloko wana te bien ke baluba ngo ba changer lelo koma ke moi aza moluba ki kovanda pa mwana na ya mwasi mena kaleza la kate ezalaka pona respect bino mona kaka ba chiba pona respect mama moluba ko vana ndako mwana te amoni mobala mwana pa bimi alati culotte alati mawe de corps. Maman moluba. Ceux qui mobile avant na moi na salon, maman va na cuisine. Aoya na salon te. Pona nini? Parce que ba bokola ebongo ba talisa ebongo. Marokende ko vanda pa mwana na ye ya mobile. Pona ndako mwana mobile mutaza chef. Donc wana mwasa za mwana eza problème te. Maman moluba akota toilette moko te na bokilo na ye botala ba interdit toilette est-ce que mwana na est-ce que bokilo akota kake ko nena maman moluba kana droit akota te salle de bain oyo esika bokilo na ye mobali ya mwana kenda ko sokola eza interdit maman moluba ko okota te maman moluba so akiko tala mwana na ye ya mwasi aki posa se soulager masubo ya pamba. Akobisa mona kendo singala pa ba voisin na kendo kokota bota ba valeur otozalaka nango lelo ba valeur ne za susu oui ezana bandambo baza ko garder mais mingi basa nini ba bebisa ceux qui basala kango bongo pona ba makambo aboye pona ba makambo ya bo est-ce que mama oyo soko bande ko vanda na ndako oyo ya ye mona ne oyo ya mwasi azu mobali bazo vanda na ndako ya mama est-ce que ngaki ozana courage ko boma mama anga boma mama te. Mais le cola maman qui n'est qu'au na ndako na bango. Yango azu courage. Yakobo mama. Satan côté lié. Kanda e matiye. Satan côté kanda e mati. Maman au fond na bomae. Jeune garçon. Il n'a que 35 ans. 35 ans. Kanda e mati. Yazabo le mati. Abi maman au fond na bomae. Abomi maman. Moi ça perdre maman na ye. Mobali abomelie maman. Parce que moi ça zanengeni. Atika na culpabilité. Ceux qui na bengi sakananga maman te. Maman linga kufa te. Bande kona ye bakotika na kanda vi mobimba. Maman azaki na Afrique, obengi saki maman, mobali na abomi maman, bobomeli biso maman. Na lobi te ke muta bengi sa maman na été. Je n'ai pas dit ça. Na lobi boy pour na conseil. Ceux qui obengi si maman. Oza na posa maman aya kota lelo bana. Maman kengele la obana boko lelo bana so bazamike. O s'organiser malamu. Zola maman studio. Ozole studio pourquoi? Parce que mbongo oyo linga ko banda ko futa nourrice tout le mois. Mbongo wana futela ka yango mama studio kovana ndako moko na mama te
futela mama studio, mama azovanda na ye na studio. Na tongo, mama ye kovanda na bana. Avandi na bana, asokipe na bana, alambeli bino. Soko uti musala oye. Mama kamati atikyo na ndako na yo, mama bimi ake kolala na ndako na ye. Pona ko evite ba makambo ya boy. Na lobaka toujours ke émission ngeza pona obebisa te mezaka nde pona kobungisa. Et surtout soko tali yango na motema mabete na motema malamu okosepela na ngai. Mais so za muta kanda nde osepela na bouffer de chaleur. Eye. Boke ndikene na nini loko nini comment on dit action boke zozoba biko na action sunga bina na ba bouffer de chaleur etondi ko ne belebele na minene na mike o to komika bozo bima yo no tena saki soka bouffer ye opelisi bouffer ye opelisi konyoka matemi toki air nyoso olia ko zaka na papier air nyoso ozaka na papier air nyoso boy Soko bengisi mama. Soko talelo ekomeli mama na biso oyo. Abilité. Azaki en bonne santé. Et dites-vous que maman oyo. Azaki maman moko azana no jeune. Mobali ya mwana na 35 ans. Moi ça za moins âgé que mobali. Maman moko azaki na jeune. Akufika aboyo fele. Vie katani ka aboy. Soko zana posa ya kobengisa mama kovandisa mama na ndako te zola mama studio po mobali na a respecter mama na yo zola mama studio kolinga tukbola la ndako moko na mobali te mibali air moko mibali bazala pe surtout soko za mutu mo saka mama kama mabe e ko pesa na mobali facilité fingelo mama mutu mo talinga ba finga mama na ye e ko pesa na mobali facilité ya ko fingelo mama po bozova na ndako moko amonde mama ki na toilette amonde ba mama musunde bazala ka bongo mona mama sonité na miso abokile wana kangi liputa na tolo amonde mama kangaka liputa na tolo amonde mama alamukaka asebinde mama sokolaka ebindenge mama aliaka respect silaka il faut te ba ko batela ka ba mama ye ba ko batela moboti na yo batela ye yo ozana projet ya kobengisa mama na poto bongisa mbongo ya studio tout le monde bongo linga banda kufuta nourrice futa kango na studio mama vana ne na studio de fois kutu na tongo poke musala ozwi mwana ki otikeli mama bateli mwana tango uta musala oki o récupérer mwana ozongi na mwana na ndako mama na yo fa mesana na mobali na yo te bokilo azaka bokilo mama fa mesana na mobali no te yana bala mbali baka na langage facile alongba kuna lokwa mama abino bazali ebele ba mbeli ba na facilité ko finga bokilo na botele mwasi mais yo mwasi finga kaka mama ya mobali mobali alinga te ba toucher mama finga kaka mama mobali na ye ay la akoboma yo ofingeli mama akoboma ofingi mama ofingi ya mama akoboma yo mutu mwa linga basaka na mama ne na sa moyo azaka te mutu moko te siko libala oyo ekufeti po mobali abomi mama ya mwasi est-ce que libala ozali susu ezate bana oyo baki kobatela bango pe batika na souvenir ya mabe mami na biso akufa pourquoi parce que papa na biso aboma mami na biso na bano bakoyina na papa mami na biso aka kobatela biso aka po akengela biso po ba parents bakenda na misala mais papa na biso aboma mami na biso oaza mato ya koyoka ayoka ko bengisa mama na poto eza mabete mais tango zo bengisa mama na poto o se préparer et pas wapi oyo mama akobanda kolalisa mama ndako moko na mobali na yo te pona ko éviter ba drame pona ko éviter ba makamba boy mama bato yaki azotambola auti na Brazzaville bien azotambola mati avion akesoki na Washington mais lelo mama azozonga na cercueil na Brazza bana na eba pasi bakoyina ka mobali yo te bakoyina na ndeko na bango ya mwasi soki mama abiso akufa eza pona yo oza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa mutu wa mfa wa teleja so ba kote ya mwana mutu azana bomoyo yo oyo kufela baboti profiter oyo kape mateya
ya ba mama ya baninga. Bo partager vidéo, bo partager ba mibali o bwana kata bandako oyo déjà bo vanda kana ba bokilo na bino, bo boma ba bokilo na bino te, bo respecter ba bokilo na bino. Mama ya mwasi na yo aloko mama oya boti yo, mama ya mwasi aloko la mama oya boti yo, aza deuxième maman. Nenga na yaka anabi je suis votre deuxième maman parce qu'il y a toujours une maman biologique. Le quoi la maman biologique azali nga pe le quoi nazomona ki naza maman na bino. Voilà pourquoi na baka je suis votre deuxième maman. Ana mwana nga moko mobile na pese mbote Christian azaka kuna nini na États-Unis. Abenga nga bisinga maman Eliane. Na sepelaka te tongo lobaka koza deuxième maman. Na linga ko lobaka oza maman na biso parce que nga naza orphelin na kufela maman. Tango natalaka yo longola nga souci ya maman. Et pourtant naza na États-Unis na musika. So nazaki na mboka na France nde na yaka na ndako na yo. Nde na yaka kolia fufu na yo. Pourtant onatala ko na mona ko lokola maman. Na mona ka maman nanga. Nde maman nanga bande ko solola. Nde maman nanga azaki gentil. Nde maman nanga azalaki. Ya on a linga kotala yo mettons ba je suis votre deuxième maman ngabi maman le baka je suis votre maman nga habité il y a une maman biologique, moi je suis la deuxième maman et elle ko la marraine oboti mwana maman oya ko simba mwana na ona baptême azaka deuxième maman et elle ko la bana mariage tango parrainer mariage oza deuxième maman ya moto asali nini abali okomi maman ne ya mibale. Respecter les aînés. Respect mutuel. Tu es se respecter. Leki tosa mkolo pe tosa leki. Respect zaka teke leki tosa yaya pe tosa leki na yo. Et surtout bambala boye bako tosa babokilo. Et pas yo baleli tosa mama bokilo. Oya boteli yo mwasi. Mwasi azobotela yo bana. Et pas babalio tosa mama bokilo. Oya boteli yo mobali. Mobali yo apesi yo valeur. Bakomi kobenga o madame Nito. Ozaki na kombo ya mukendi. Ya papa o aboti yo. Metango babali yo. Okomi Eliane Nito. Siko foto sa kombo wana ya Nito. Po eza kombo na yo. Ozi yango na sima ya moto. Eza na kolo nango. Il faut qu'on respecte kombo ya bato. Pona lelo. Ceux qui wana koza na facilité ya koboma mutu te, koza na facilité kolongola mutu na mokili te po yo mutu cheke na mokili te, oko kolongola mutu te oyo nzambe ache na mokili yo longola ebongo na mokili. Non, makila ya mama etike na maboko ya obambe oyo. Pona lelo tosuki awa toza bongo le 30 juin 2025 moi eza makasi toza na kaniki lelo. Moi maïzanga atena mopanzi koyeba komela mai. Komela ka bloka sous-qualité. Maïza très important. Et le bana onde kona biso mango lelo c'est la vie. Eh wayambo, lelo c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalisa kuma. Nzamba nu benchene bana betu bons. Bonne journée. Bipopo yango wana. Bye bye. Papi, ninda shaiwa